Tozobanda 3e saison. C'est reparti. Nabandimbola kaka nakati ya Glive. Et voilà pour na plaisir ya ba nyonso balingaka kolanda ba film oyo. Merci pour na nyonso oyo bozali kosala po ete mosala oyo ya solo kende liboso. Et c'est reparti pour na film na biso Reine Rebecca. Voilà toyebi bazoluka mona moke o esengelaki a hérité trône. Nzoka yende moto asuka tikali na libota po soki boyete libota mobimba balongwe na famille royale. Tozongi na histoire. Nzoka na batango wana mona botami quelques mois plus tard. To comprendre que Prince Richard yende azalaka prince po a hérité trône po so bokonzi. Mais malheureusement mwasi alingaka Hélène akumbizemi akene na famille royale tomoni papa le roi Igwe aboyi alobi mwasi oyo te oyo aza ya niveau na biso te. Oh bébé sali ça va bébé. Voilà tomona esika kenda kobomba Hélène na muna. Oh bébé 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 siko komo kumba motuka yo moko. Bon, pour na sikoyo ça va ben. Na limite ba tu vas comprendre. Et si yo na bébé bozali. À part ka nga na maman. Pour na nini? Oh, ozobanga? Est-ce que papa no linga bomanga? Non, ezala ngo bongo te papa te. Ezande benemi na ye. Omoni yo ko comprendre te makambo tozana na maboko awo. Bon, bon sango ya kobote maya mwana oyo se panzani bango nyonso pe bayebi ke papa nanga pa lingi yo te yango nga na mama to se decidaki to bomba yo na bébé bosa nanu awa. Oh ça va kobanga te naza na biloko na coffre na memeli yo mais ça va ta sima okozwango sima ça va ah yoka lisolo ndenge ezokende lokola pona bolingo esengeli te moto aboya libala oyo prince ake kobomba ye alobi bolingo oyo yango nga na lingi alingi Hélène. Et voilà baboti pe mwana mwasi babengi mona tolanda histoire. Voilà tolanda tozana ndakwa mokonzi Reine Rebecca yewana. Tomoni pe Richard Hélène na bébé na bango mbote na la reine. Voilà va visiter palais royal. Hélène bonio ça va et bon on deni nikasi koko nanga mwasi toza malamu mama et bon kasi yo nazala nga bien nzamba komisama na yebi esali batango depuis que mokonzi akundami bon na se decidaki na bengisa yo po na yebiso nyonso na yebisa yo problème oyo toza nango lelo. Mama nazoyoka yo zela zana expliquer mama tete mwana zela tika nga moko na expliquer Hélène akomo banga banga yoka lisolo Hélène na yebi ezalaki pasi na batango nyonso pona yo eza ke mama zela nga mona expliquer ye zana lobeleka clair. Bon Hélène yoka papa nangai atikela kingela kele mabe avant kufa ela kele mabe wana ekozwa effet soki na balio mbanu akamwe olobi nini Hélène azokama batangi kombo ela kele mabe nzoka likambango mama na mwana babomba sikoyo baza obligé baboma libala sino prince akozanela kele mabe kaka mokola zobala elekeli mabe tata na le roi tiki lelo le roi sakufi. Voilà l'histoire. Siko balobela libala to bolingo
mwana pe na katisa botami. Hélène a kokita leli. Hélène a comprendre te mobile linginga malamu. Hélène, s'il te plaît. Non, non, et comme il a pas niveau, on a pardon. Pas jusque là. Bon, maman, Yoka. Na ko supporter souté. Na kondima souté. Malamu nandi mako kufa. Na ela kelimabe. Ke na boya ko bala mwasi na lingi. Koloba boete. S'il te plaît, koloba boete. Bon, Omoni, Hélène. What I'm saying is. Et là, qu'on a solo beza boya. He wants my baby. Tela, Olingi. Bébé nanga sikoyo. Alobi kako bébé. Hélène. Akoki ko supporter tabimi. Na yo pe bandeko ba pesoka likambo yo. Elakeli mabe epekisi mobali ya bala yo. Soki bobala ni akoti ne lakeli mabe bosala nini? Bobala na to botika ka bolingo sali bala ye pasa prince. Prince pe na famille royale azwaka mwasi tete aze misima ikufa. Ezalaka te. Telele na kimi. Telele na kimi. Tika ngai. Nini nango boyko nini nango? Nini nango? Yoka ngelen, yoka. Because of you. Likolo na yo. I lost my mom. Na kufeli mama na ngai. What have I not done Eh? for save Richard? Siko nini na salite po na yo Richard? Nini nango tikali? Your dad Pardon. hates me. Papa na yo ata yinanga na ndenge nyoso. Spirit free. Ata kutu na molimo na ya yina ngai. Kasi mafu. You will never Jamais. have my baby. Jamais kozo mwana ngai na boyi. Richard, Richard, leave my way. na bilongo na nzela na ngai. Richard, Richard, leave longo na nzela na ngai. my way. Longwa. S'il te plaît, Hélène. Hélène. Hélène a koki ko supporter te. Open the gate. Prends la porte wana nabi Hélène. Aboyi ko yokata le prince Richard. Akena kanda. Abimi akei. Richard Nsokande atika mwana ya mwasi ye wana bimaka boye na kanda. Na maboko ya mama na ye. Lelo mwana mwasi sakoli. Abandi pe kotuna mituna. Abandi pe kozwa ba réponse. Nabi tika ngai. Alandi Hélène. Ezo simba kaka te. Nalobia nako tika pe mwana pa na yote. Nabi limbisanga kasi pardon limbisanga. Richard nalobi kende na otika ngai. Esa boye nzoka. Yona nazomoloka koza malili pa na ngai. Ah bon? Donc eloko yona famille bolingaki yango yo. Nalobi jamais. Nakotika te makambo ngo sala mabongo. Non, nazaki na choix te. Na bangaki makambo papa lobaki nanga. Ngana mama na ngai pe, jamais to ndima makambo ngo. Ngana kobala yo. Atako nini ko salema. Atako nini ko ela ngai. Non. Osala ngo pona ngate. Pardon, kende. Kende kobala ka onyo so lingi ya. Kende pona kuna ngai te. Tika biso na kimia. Oh, naboyi na ko kende te. Pe mutazo tindika ngate na kende bala mosusu. Pe ata papa komine ba niveau yo, tela kelanga mabe. Ngana kosala nyonso. Na kosala nyonso. Ata soke sengi na tangisa makila na ngana kopesa. Na kosala nyonso. Po nazala sioke moko ta boto na biso mwana oyo. Pe biso mibale to kovanda na palais royal. You are my wife. Yosa mwasi nanga. I will marry Pe you. na kobala kaka yo. Ata ko nini ko yela ngai. Abandi ko pesela ye ba décision azo soit face ya réalité oyo ya ilakeli mabe tata tika. Voilà problème ezalaki na prince oyo. Soit andimela kelimabe po bala mwana mwasi oyo. Mokolango Hélène abimi. Tala Hélène. Panique bolikam nini. Ba pema ebele. Oh. Eloko nini ngo boye ba message à téléphone oyo. Yango kam te 4 batu mitema. Yango mte beli saka batu ba tension. Ake mbango ake wapi.
na ntango na nzoka nde bakonseiller ya mokonzi bavandi na réunion bazosolola makambo nini. Voilà bango nyonso elongi na se baza na esengo te. Tolanda mais sikoyo premier ministre yo loba nanu makambo nini ezali awa tosala koboni suspense. Mbote na bino bampaka yo nani eloko nini olingi awa papa ngai nde Hélène naza mwasi oyo esengeli prince abala prince Richard donc yo nde mwasi oyo mokonzi awuti kobwakisa ava kufa eza ngai mais pardon nalingi namona kaka la reine nauti kozwa message moko prince akufi Richard akufi azwi susu sango nzoka nsima ya liwa ya mokonzi Igwe akufi prince pe akufi. Voilà famille royale. Et comme une question il y a kolukanene ko succéder les rois. Si jangonzo ke banda kala makamangonzo ka ibanda lelote banda baluka muta succéder les rois. Lelo to komi komona e komi ngambo ya muna tala ndenge bandaka ba pesa ngoke Richard mobali na yo akufi. Donc chance nion soit kokota la famille royale silaka. Oyoki histoire nangai ma princesse. Moi na yoki. Na souffra pona boko la yonga moko na makasi nangai. Mbola oyo ozo kokisa 16 ans. C'est le temps yo pe okende ko diriger bana mboka na yo. Mais poni kasi kalana na yebaki yangote. Poni kasi babande ko yawa te. Na preda ba contact pe téléphone ezaki soute. Alors na bande ko ndimateke un jour na kozonga suna palais royal. Et sengala kina kima nesika ya boy pona bomba yo. Yoka. Oyebi la reine a souffert pour mon abisso awa. Non. Te na koki jamais ko diriger mboka boy. Na boy mboka boy te. Yoka ngai. Osaka kana 16 ans. Mais na loi na mobeko na bango. Et puis 100 millions zela au diriger. Penga pena kozala wana pona kokamba yo. C'est comme ça. Mais mokonzelinga ki yote. Naso mona ngo sengote. Na souhaita ki na yeba ke nazaka princesse nde fi nangeza boete nde na fifa fi mosusu na yebi na ngai. Osaka ka très jeune. Osana no mwana moke. Yoka ngai. La reine a nyokwa mi penza po ayati awa mona yo. Et sengelo pese chance. Nazele sengwe. Ndenge suka na eza siko suka ya pasi na biso. To l'ex occasion au boete. Oyoki ngai. S'il te plaît. Voilà lelo à comprendre les solos. Ayebi histoire na ye. Et loko po bazolo ke la ye siko à comprendre. Yenda za siko yo. La seule wa koki ko régner na place ya koko na ye. Johan. Oyebi natina ki osala déjà shopping pour la princesse mona lelo. Bon, nakosala ngomba la moko ma reine. Bon. Oyebi déjà kende sala achat ya biloko bien bongi pona ye. Boy la reine. Alors, Bengela Rapé Peter, Boy la reine. Voilà. La reine a retrouvé quand même moto o esengela ki pona esika ya pouvoir izo senga.
na tango moko la reine So you have to leave right away. namoni esengeli Don't take okende sikoyo kende kozwa princesse mona tika na classe. Ok, boy la reine nakosala ngo ndenge olobi donc bazodispose déjà motuka ezwaka ye memaka ye na classe. Ah. Yeah, so that, Alors, so papa how lobela did ngai you find out that nde nini stuff? okomprendre ke rien na réussir te koluka mwana wana naza na bato na ngai information na kati ya palais royal bamoni mpe mwana mwasi yango te ti lelo mpe mokonzi la reine banakendaki azwi ne suite te. Ah. You know, I was Oyebi so happy nakosepela that information is true. soki mpenza makambo lobi eza ya solo ndibelanga yo nde moto ozoyeba te me papa no azalaka boye te zala makasi Why you sound? ozoloba boye mpona nini ko oncle Listen, I am yoka ngai naza deja makasi naza na fear motema was that after parading ah, myself, nazobanga kaka nde mona ntango na kopanza sango ke naza héritier na trône mwana mwasi moko moke abimi kaka nil part mbala moko aye boye akatinga masolo koloba boye te nazoyebisa yo ke mibale mobimba bana basi wana bazwilanga bainformation yeba yango nga mpe na prometaki bango soki basali mosala bien yo mpe okokoma mokonzi okobala bango told them that. okobala moko na bango. You know I will not. Oh jamais père ozoloba boye poni nga kobala bana basi wanga kaka boye te tala benemi bango mpe bazoplanifie nzoka bazoluka nde That's it. famille royale babunga bamona na susu te bazala te na pouvoir voilà baopposant balingi te bango bambona mona arenier bamona mona abima na histoire. Peter aye Good morning, madam. bonjour madame bonjour How are you? boni yo Fine. naza malamu I'm here by the na ye awa na ordre ya la reine mpo nazwa princesse mona na mema ye na classe. Oh Wow. wow That's lovely. princesse ake deja ake na classe. Ok It's okay. likambo te Let me run along. bon nakende na nga nake kozwa la reine. Do take good care of Ok omibatela malamu All right. bayaka kozwa ye nzoka désormais na motuka ake deja chauffeur ayaki na retard bakomi kotraite mpenza lokola princesse bazopesa ye sikoyo esika na ye masolo ebetami awo o moto na ngai donc petite wana donc nzele na yo azalaka princesse o nakosa bino te bozo reve tozo reve te oyebi ke ye moko mpe ti aza nayebaka te ayeba te kazalaka princesse. To the extent of being an heir Oh. to the throne. Donc ti aza wana aza princesse héritière na trône de trône na bokonzi ezozela ye. Ah moto na ngai obeti libaku mpenza na zelo do yo mpenza obimaka nzoka nde na mwana mwasi oyo aza kutu princesse yo oyebaka te nzoka bana mibali mpe bazwi masolo nalobi te ke non awa na comprendre kaza princesse na banda kotika bolingo mpo natala ye princesse na minute oyo bino mibale bozwaka nga lokola le roi mpo na minute oyo nakomi nkumu nakomi igwe. Voilà My king, I hail you. nzoka mwana moke me masola bolingo mpe ezali Don't let her escape. nalobi ya kolinga te petite oyo azanga yo moto nango ozwi occasion unique à nord soki ngai nazalaki yo nde nadiembeli eti na suka po petite oyo na minute oyo abotomi na pouvoir do yo mpe yebela kotikela etan te Use your brain. sela motu na yo. Papa oprometaki ngai soki nayebi yo makambo nyonso oyo ezosalama na palais royal okopesa ngai chance ya libala na mwana na yo ya mobali. Ok nayebi nini nakosala mpo na yo soki opesi ngai bainformation nyonso oyebisa ngai vérité. Est-ce que la reine amoni princesse? Yes. Oui amonaki ye mbanu oza sûr na makambo ozoloba na nga mpo ngai nayokaki ka emonaki princesse te. Bon akendaki bagarde bazalaki te akoli kutu mwana ngombo ya mwasi kitoko alors atikaki ye wana azongaki na palais royal ka ye moko nazondima te. Donc histoire yango eza ya solo. Oui eza ya solo nga moko nakomema ntina place yango non
te osala déjà nyonso nasengaki eloko osala sikoyo pesanga nde adresse nga mona kende tala bango d'accord nakopesa yo oyebi premier ministre ye nde moto azoluka pouvoir abangi lokola balobi ke mona aza vivante aza quelque part moto na ngai makambo oyo do nazobanga te na minute oyo yo nde ozofanda na kiti kala te master nayebi ke obanda okanisaki na ndo okosa yo na obeteka masolo nde sikaki na obangisa yo oyebi makambo oyo nabandaki kose prepare mpo benemi mpe baza suka nango nalingaki kaka keno nabeta ku moko na renier sikoyo nayebi ke nzela eza polele kala te nazoswa commande napesa lwa na mboka le roi ngai nde igwe apanzi lisolo ke nazoyoka ye zela nano donc sikoyo barepresente oyo mpa bampaka ke le prince héritier na trône ye wana nagumbami mpa na yo gumbama bien ko moto na ngai banda koyekola deja kogumba mokongo omemia opesa lokumu na mokonzi ezala nano flexible ko mesanaka deja mpo kala mingi te bawanda ogumbela ngai awa bawanda ogumbama liboso na ngai awa tala masolo bazobeta na nzela masolo bakonzi oyo bazolota nano bamoni te bamasta mpe bazokotela ye talaka makambo kala te sobongwana nde nazopesela oti bonjour William bonjour yo yakawa yo pusa nawo mwana mwasi amemi ngambo yo mbote nini opesi ye olobi nini obudenga oleki awa olobi bonjour Williams ozobanga te yango nalobi oyebi te ke oyo aza igwe ye nde mpenza pouvoir elati ye oyo azoswa pouvoir kala te yeyo respect eza te vraiment nga namona yo kaka bonjour Williams nalobi soki aza prince na ndimi mais héritier na trône ye te boni boye kozala na respect atele mpo na prince boni boye ozondima ye prince mozopesa respect te moto tika baele ye faux tête mais te bapetite awo bapetite oyo tala komi nyokola te boni ozoso baénergie ebele olobelaka mwana mwasi ya boye tala soko moni baservante na nga nde bakoya kogumamela nga bakoya tala oyo kutu na minute soko ye kutu te tokoyela biso tolongwa awo operde baénergie no pamba mais mesana deja abenganga igwe oyo bazoyemba bazochante victoire avant la guerre bandeko bazela ngonge koka bazala presse te voilà baennemi moko deja babongamaka mpo balongola reine Rebecca na place balingi alors bandimake mosusu aza te nsima ya reine Rebecca nzoka bamikosa tocomprendre ke reine Rebecca acomprendre koko na ye makila ya bokonzi eza nango quelque part voilà nzoka nde suka nango mona azali aza nano mwana mwasi me mwana moke toza wapi na palais royal toujours voilà total la reine Rebecca bimaki de retour ye wana zongi voilà tango azokoma mbote na yo la reine yo ozalaki wapi natindi babenga yo me bamonaki yo te nakende kotala soki mwasi wana oyo atongela biso bilamba azalaki prêtre limbisanga la reine depuis quand yo okomi na responsabilité ya kotongela bato bilamba awa bon alors kotala kati kuna yo na Joan bokende shopping Peter bon yo pe bonga moso memanga quelque part et kobosala pete okende kolanda mwana classe tango bakobima na sortie na bango boyema la reine b'instruction epesami mena kati na bango moko deja azalaka mofiti
servante moko abimisaka ba information. Nzoka ba ennemi baza ko utiliser batu na palais royal. Ennemi na zolo bela yeyo. Azalaka leki ya mokonzi akufa. Azape na posa ya pouvoir. Mais mobeko zo pese pouvoir directement te yanga na zo combattre présence pe existence ya mona. So this is true. Donc makambo za solo. I have been thinking Donc Rebecca about this month. ngana kaseki na za mayele bele. Olakisinga kolekinga mayele. This girl away from Donc obombi mwana mwasi o mosika toyeba te bambula nyonso yo. Ah, thanks to Bella. merci. I think it's time Chance for me to Bella visit her. azalaki wana Time ayebi to find singa. out that she's dead. Tango na ko visiter ye How she will. yo kozala na retard o comprendre te ndenge akokufa. I will show you that. Na kolakisa yo Because ke stronger mind, naza na makanisi pe na babula makasi koleka yo. princess. Voilà ye pe kotoyo azobunda po na trône. Eh, ma copine nzoka yusaka princesse olobi yango penza. Oh kaka wana te naza pe princesse héritière na trône. Nayebaki yo te na ba famille wana. Mais bonozo vivre na pasi boye zano sérieuse ko naza sérieuse eza ya solo. Nazalaka princesse héritière na trône ya mboka yebemo. Eh, na bandaka kobatama ti navanda boti na walata couronne ti lelo na ndi melote makame salamaki kolobalanga teke makambe bana o déranger onde nsoka yango yo wewe mama nanga bombelanga mais siko sina yebi mais ekosalo ndenge nini soki bameminga lokola princesse yo moninga nanga tala ba mususu bazoya kocholaka nde bamesana. Eh, yo batu mususu bazo mikosa bwe ndenge nini babete pe masola ba princesse. Eh, bino kutu batu a place téléphone bokoka kosomba te. Bon pe na ngambu na bango ba jaloux ebele. It's okay. Ah, Peggy, baile that's tika what bango. I'm saying. Peggy, nandalo baboya. Come on, Nabini na Chief. kosala. Yaga na lakisa yo. Voilà siko ya bangi ti alobi nazalaka princesse. Ils appellent réalité après tout. Nani wana servante à palais royal. La reine Rebecca azongi bakotoyo. So I Alors, make sure that nalingaki nazala sûr que you both are safe. bino mibale boza from pensa making sécurité. plans Nazala ba projet. to get you out of Na longola bino awa. Hey, Oh, thank you, my queen. merci mingi la reine. do tell Alors, her not yo lobela mwana her real alobaka jamais identité na ye na bato. Wilma. Nakoyebisa ye. I am so glad that Naza pensa na sengo. Ndenge na moni o pembeni na ngai. Ok, merci likambo te. Ngape nazo zela pensa na mona mwana na ngai koko na ngai oyo azonga na palais royal. Oyebi nakanisaki mobali na ngai ndenga kufi famille mobimba to bebi to suki. Mais esengeli abongama mpona kopresente na baconseiller ya palais royal. Bango nde bako approuver ke bakondima ye lokola prince princesse. Thank you. Bon d'accord. Na Peter. Wana pona yo. Elle nazo zwa kaka. La reine. Merci mingi. Mosusu yangwana. Enveloppe mbongo. Hey, nzeba pambola la reine. Ok, ça va bien. Na kati na tele au téléphone tobenga naka nayebi ke makambe beleza ne kosunga yo. Merci penza, merci la reine. Ok. Nayebi ke kala mingi te makambe nazo bongisa pona yo ekosalema bongama. La reine alobi il faut bolonga na ba quartier ya Soni boy. Fona pesa bino bisike bongi pona bino. Princesse nini bakotika na ndako manzanza. You have to be Muna careful. sala keba. Can you lie? Boni yozolo balokota na élève lokola yo. Did you say that Boni Laura insulted olobi ke no tresina lora bafingaki yo. Bafingaki ngai. Bafingaki yo. Hein? Mama, I came to you na yepa na yo. to report what happened. Nafunda makambo bango You basalinga. insulted me Bafinginga mabe just because your parce parents que are ba rich. parents na bango baza na mbongo. Eh kama mnongo na yo kanga. Shut up and leave my Silence. Bima biro na ngai. Leave my office. Bima sikoyo. Look at Tala her. tala oyo yetala oyo susu. Azo pe ko tia monoko ba parents na bango baza na mbongo. Abosani ke
atelemi liboso ya princesse. Mais na classe bayebi histoire yango te. Bamonaki kaka mwana classe moko akelelaka. Bakoka kukofuta minerval te ya matindika. Allo? Please. I'm Pardon, sorry hein? about all Limbisanga na makambo nyonso. this. Yes. Oui. The girl in question Mwana mwasi onkuta awuti very awati. wretched Nzoka nde girl. awuti na bafamille ya pasi penza muta pasi. Pauvre moko boy. Pardon. Please. I have handled her. Bon, She's na just a sisi troublemaker. likambango, I have handled her. aluka makamba pampa aluka alongolanga makele lao. Safe. Don't Tia. worry. Bana yo bakovanda na sécurité na ekolo oyo. Bazo protéger bana ya bato ya mbongo nzoka babosani. Bazo négliger princesse Pamba. Toza wapi. Voilà totala. Oh, Babeti na porte. Oh totala Hélène. Mama na Mona. Entrez. Chief. Chief. You're welcome. Chief yango nani. Nzoka yepe premier ministre. Aza na posa pe a gagné pouvoir. Azo luka pe akwesa reine Rebecca. To yebi ba mission za nango. Ye pas za ko empêcher Chief. You're the princesse last oyo person. azala héritière na trône. I know. Na sepeli komona yo. You know why? Because they have been hiding Webi. you away from us. Banda kobomba yo ti. Po biso to komona yo te totalo na princesse. Menga na ye quand même. I didn't get Ah. that, sir. Na Then yebaki I yango was te. told that you and our Bayebi singa ke yo na princesse bovandi awo. decided to come up. Yango na sedesidaki na kotala bino. Na Oh, luka very kaka nice. koyeba ndenge bozali. Ah, Eza she's just malamu. come back from school. Ah, nana azongi na ndako tazi kendaki classe. La reine pa wutaki awa kendaki déjà. Ya solo I can't wait to see how nazozela namona princesse na biso. Ah, ye penza za princesse héritière na trône. I never knew you Ah, care about limbisanga. it this way. Nzoka nde ozaka pe na souci na biso boy. Bien sûr. the queen has been hiding. La reine abombaki bino. Her late husband. Oyebita kaka mobali na ye, le roi. When I wanted to Ayinaki nga parce que na sepelaki yo bobalana na prince ya telemelaki bino. Ali bamoni ngene mina bango. Oh, Ah, really? ya solo. Hmm. Thank you so much, sir. Merci mingi monsieur. Thank you. Merci penza. let me run out. Bon, nakende nanga na nzela nanga. Nako ya sima namona bino. Thank you, sir. I Bopesa will. princesse You'll mbote soon soka be zongi. back. Akoya te. The queen said we'll be coming La for reine alobi. presentation. Bakomema princesse pour la présentation. Anyway, let me Likambo te. run along. Madame I nakende. will probably see you when you come. Hein? Soki kaka aye na palais royal. Thank you so much, sir. Tokomonana. I will, sir. Voilà nzoka bazolo ba makambo mosusu. Eza kaka sourire ya bavandeur. Nzoka na motema azoluka nde princesse kuta bunga na mokili. Po bango bazwa nzela ba gagner trône. Ah. Hélène ayebi te. Nzoka ennemi na uto visiter bango. À suivre bandeko. To banda bongo 4e partie ya histoire. Voilà les solo ya reine Rebecca. Na koko na ye ya mwasi Mona. C'est reparti bandeko lisolo silité tolanda.